Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Mokanda ya yambo totangaki ndenge tolobi loyembo na David. Psaume 1 à 5. Tokokende na ba fondation te pamba te toza koyela ngonga. Oyo ezali psaume ya mate ya batata ba mama. Tolongo la distraction. Lelo oyo adversaire ya tata Molimo Santo tozana e ernion so téléphone. Bato bazali na kati ya etonga bazali koluka ilo ba nzambe iyo oza kolanda WhatsApp, Facebook, oza kokota ba internet. Molimo ya distraction. Ngonga ezali mingi te. Kasi na loyembo oyo ya David ezali kotalisa biso ete loyembo ya mateya yango erapelaka biso mibeko ya tata nzambe. Loyembo oyo eraprochaka biso pene tokoma pene ya tata nzambe nkolo Yesu pe tata Simon Kimbangu Molimo Santo. Abalobi esengo na moto oyo andima katoli ya bato mabete. Avandaka pe sika moko na bacholi ya nzambe na ete. Kasi akokanisaka mobeko ya nzambe tongo midi pokwa. Makambo nyonso ya salaka alongaka ebotaka mbuma azali lokola nzete oyo elonami pene ya mai. Makasa nango ekaukaka te pe ebotaka mbuma tango nyonso batata na ba mama. Yo na ngai tovandi na esika oyo. Nani oyo azali nzete elonami pene ya mai? Examen de conscience. Eba voyageaka. Okei nzela mai. Okokuta nzete ya monene na katikati ya mai. Tope na katikati ya ebale. Menzeta mwe kauka. Kasi yango ezali penza na siège. Na katikati ya mai. Ayokaka. Akaukaka te. Ayokaka elanga te. Fertilité hernions. Fraîcheur hernions. Menzete yango kauki lolonge kani. Ekauki ndenge nini. Yango mutu ezali na katikati ya mai. Enzete yango ekauki ndenge nini. Emelaka mai tango nyonso. Otali banzete mususu ezali pembeni ya mai. Mokotala banzete yango bitapi mususu ekauka. Mais comment bitapi mususu ekauka? Bitapi mususu na ba fleur na makasa ya kitoko. Examen de conscience. Soko sali autopsie oko comprendre que nzete o ezalaki kati na mai me ekauki na tina nini? Ezali na banyama bakotaki na katikati ya nzete. Bale nzete nzete kati na ye poli e oyo ya libanda nyonso etikalaki moya résister ezali te nzete kauki makasi ekwei esili. Lolenge moko na kondima na biso batata ba mama. Awa tozali boye, tolati vert blanc. Banganga nzambe tolati pembe. Est-ce que kati na biso tozali na fertilité spirituelle? To ndenge nini? Est-ce que kati na banze ndenge ngai nde nazali nzete? Est-ce que na betapi na ngai ba branche ekauki ezali te? Nini esali ke ba branche wana ekauka? C'est-à-dire
nous avons quelque part des zones d'ombre où eza kosala ki kondima na biso ezala na makasi te. Lelo yo na ngai tata mama omituna, est-ce que ngai nazali nzete oyo ekauki to oyo eza na betape ya kokauka, to nazali nzete mobimba ezanga te etape ya kokauka? Ezali examen de conscience, ezali yo na ngai na miyebi soki nazali nani. Ebongo yo totangi mokanda mibale ya mibeko, Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Kuna nde tozoka mibeko zomi, mais toyeba ete ya yambo biso totanga ngo papa diangenda lobaki tozali bana Israël photocopie. Esika nyonso yo kimbangisi ozali photocopie ya bana Israël. Papa diangenda lobi na centre. Esika bakomi Israël yo kimbangiste tia kimbangiste pamba te bozie na ekeke ya suka po ete nzamba kwa ko récupérer bino. Kasi keko yo na ngato ye. Et tata molio mo santo papa simo kimbango kyanga na lobi bae bakufa nekeke ya Noé, nekeke ya Sodome et Gomorre, bakei ko réclamer et pas Nzambe oboma biso nanko, oboma biso avec injustice. Nzamba tuni bango pona nini? Tala mateya oyo ezali kosopama siko na 4e génération. Soki otikaki biso ndele toko kufa te na Sodome et Gomorre, ndele toko kufa te na ekeke ya Noé, kasi osalaki injustice. Kasi bolingi nini? Tolingi Nzambe ozongisa biso na mokili. Tokende koteya malisusu bongo etango kokata mokano otala soki tokobika te. Nzambe alokaka raison batata ba mama. Et papa diangenda lobi batuana basenga kipe Nzambe lobi bokoya kino papa Simo Kimbangu akoya na mbala ya misatu na 4e génération yende akoya kosukisa ye mutu azali na motema ya munene ya kosiporte ba caprice nyonso oyo bozali kosala nekeki ya mine yango tokomi papa Simo Kimbangu ayi aliputa 1887, papa diangenda ye 1918, papa Simo Kimbangu kianganya ye pona mbala misatu e batuana selon les informations de notre possession. Donc batuana bakobotama kobanda 1951 mata. Donc papa Simo Kimbangu kiangani tango botami ayena bikeke ya Noé, amemi bikeke ya Sodome et Gomorre, yende mtazama mutema muni. E lelo otokomi ko juger Nzambe. E ye papa za komona makambo za kosala te, papa za komona te, motema na ye yangwana oyo akosupporter po eta sikola yo na ngai, po eta bikisa yo na ngai, ba pesa ye motema wana, po ete ndayo balapanaki okobikisa bato Sodome et Gomorre na bato Noé bayaki ko déclarer yo mema mukumba wana. Total comportement autozalango au sein de l'église Kimbangiste. Biso bana ya papa Simo Kimbangu. E biso ba Kristo oto sambra na mangoma msu. E lelo oyo comportement nini toza kwa afficher vis-à-vis ya tata Nzambe. Tolingani te, koindana. Tolingika b'intérêt privé, b'intérêt personnel. Pona nini ye falengai. Mutu akufi nana kundamite ezala soki wap bozali kowe la poste. Tokomi bato l'État. Ministère tel Kinganda Koufaki qui peut lui remplacer. Ba démarche bandi. Mais nous sommes dans la morgue. Et biso lelo bana papa Simo Kimbangu. Tala comportement o Nzambe na sasa ko nyonga na ko sala na banani. Tala des milliers de Kimbangistes à travers le monde. Plus de 23 millions. Nzambe akende ko nyonga kusana banani. E yona nga yone biso salini. Tozali banganga Nzambe. Tozali bandimi. Roi biso zali nini to mitunaka pourquoi papa zali ko mitunake akosana na banani. Est-ce que ngai pasteur communal, est-ce que défaut na ngai zali wapi? Est-ce que même ngai pe ça na ngai te yo pasteur sectionnaire, yo chef de cellule,
yo chef de mouvement, association, groupe service, omituna, yo mondimi. Est-ce que ni nyango papa zolo bela boye? Est-ce que netambol nangai? Oui. Pambate, ozangi fonction. Ozomona ke kondima na yo. Ezali na moi stabilité. Pamba ko pesa yo fonction. Obosa ni nyonso o badeko kanisa ete na kosalela nzambe na solo. Okomi ko wela ba intérêt privé, ba intérêt matériel. Koinana. Un chef de cellule azako nyokoma pona ko lukaki mbelekela. Banani bazako nyokola ye ba recouvrir. Ba kokota, ba kongoli mbongo, oyo bazui yango te bakoya ko lakisa pa chef de cellule. Chef de cellule azako nyoko sa ba pasteur sectionnaire. Pasteur sectionnaire azako zela mbongo po ete apesa na Yerusalem. Totonga Yerusalem. Kuna chef de cellule abi e bongo ye pasteur. Est-ce que nyoso bokende? Ngai pe chef de cellule sikana longola oya ngai. Et papa communal azako zela e kateli oyo représentant provincial apesi pour être papa à répondre netinda yawe. Pasteur sectionnaire pe nga buna lobite ngai pe nyoso bokende te. Mais papa communal lobito tinda papa ça signé lettre. Yo yebi combien de temps to sala kuna na nkamba. Et ko yinda le 12. Konso muntu kakinwani na. Yo tikanga na mikatela. Ye pasteur sectionnaire, ye pasteur communal, abunda na ndenge na ye. Et papa communal, tango kozwa mbongo, atindi epai ya représentant provincial, lisu ya papa Mfumalongo na Kinshasa, ba demande est comme insuffisant. Kinshasa bwe, Kinshasa bwe. Nani azali facteur de trouble ko banda na base, tozali ko détruire œuvre ya tata Molimo Santo. Et balobaka, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Non, avec comment on a passé, Boutouma a la pongité, les représentants provinciaux. Et les représentants provinciaux, au lieu de Sunga, président du collège, Netinda Yahweh, bango pe ba provinciaux babite, biso pe tourna biso. Et bon, le représentant, nani, président délégué du collège, est-ce que mbongo n'est qui pesa papa? N'a pas provincial funa kata. Et président du collège a comme la difficulté. Papa Sengabwe aza s'en sortir te. Tala ndenge tozali ko boma lingomba. Toza ko détruire œuvre ya tata Molimo Santo oyo apesi yo nanga ipoti to biksama. Na ba mouvement ndenge moko bitumba. Oyo azali boso alonga lelo ngana remplacer. Pona nini business. Pona nini kuwelana. Non, ce n'est pas ça. Ba tata na ba mama lelo de ko la communion. To lati pembe pembe ngana nzambe. Na ba mouvement tozo sala sambla nde tozo yokana mo fond du cœur tozo ko yokana te en tout bela lukuta o tozo ko sala ba communion to ko bela tata mama ezali toxique ezali poison o tozo ko lia o tozo ko mela conséquence nango e kozala passe et tata Molimo Santo nyonso aza komona alingi maboko aza kotala yo na ngai na mibeko tata na mama linga moninga na yo ndenge yoko milingaka linga nzambe na yo na motema na nyonso fondation base yangwana soko lingi nzambe na yo na motema na yo nyonso olingi moninga na yo lokola yo moko milingaka bible oyo tokotika kotanga ngo sute batata ba mama pamba te na bolingo nyonso ezakuna na bolingo na koina ndeko na ngai te na kotonga ite na otila ye présenter na otila mbasu te blocage. Le quoi bolingo zate t'as la conséquence déséquilibre au sein de l'église et papa za komito na kosana banane. Toleki tokei na mokanda yabisatu. Totangi 1 Corinthiens chapitre 11 27 à 32. Batata ba mama toyebi malamu ete lelo ezali mokolo monene. Ezali sacrement, il y a Sainte Seine. Et c'est quoi Sainte Seine? Au sein de l'église kimbangiste, nous avons 4 sacrements. Tozali na baptême. Tango zu baptême, moi na tango botami akozwa baptême. Moi na tango zu baptême, et sengela lia communion. Et tango pusani,
Et sengeli abala, mariage, troisième sacrement. Et quatrième sacrement, zali ordination. Ordination, lelo o na mangomba msusu bakukamatanga nzambe, batie na katikati. Batie maboko banganga nzambe nyonso batie maboko. Ordination yangwana. Lingomba na biso ya tata molimo centre. Ordination ezali tang ba nomeyo. Tant que na Yerusalem et ok kozwa loboko ya tata Simon Kimba okanga nzambe molimo centre. Yangwana nde ordination. Abie ki apesi au pouvoir. Donc o ya lelo na lingomba la biso ezali deuxième sacrement. Premier sacrement ezali baptême, deuxième ezali communion. Et sacrement ya Sainte Seine. Sainte Seine c'est quoi? C'est l'Eucharistie. Le mot Eucharistie vient du grec Eucharistia qui signifie action de grâce. C'est le sacrement qui contient le corps et le sang du Christ sous forme de pain et de vin. L'Eucharistie peut être désigné sous les thèmes plutôt de communion ou de la Sainte Seine. Yangwana kaka communion. Yangwana kaka Sainte Seine. Yangwana kaka otobengi ete communion. Yonangai. Tobongami ndenge nini. Communion, Sainte Seine, Eucharistie. Eloko moko. Le dernier repas, Sainte Seine. Seine c'est quoi? C'est le dîner, c'est le repas, le dernier repas du Christ. Oyo, asalaki pona kokabwana ye na bayekoli na ye. Et c'est quoi la communion, batata ba maman? La communion désigne un partage profond et une union étroite. Elle repose sur deux axes principaux, à savoir la relation verticale entre Dieu par Jésus-Christ. Deuxièmement, la relation horizontale entre les croyants. C'est une vie d'intimité, d'amour et d'unité guidée par le Saint-Esprit. Horizontale, c'est-à-dire une relation horizontale entre biso na biso. Horizontale, c'est ça. Horizontale. Avant, liaison spirituelle verticale. Et je sais que sengeli liaison horizontale. Et vanda. Yonanga soki toyokani to bengi nzambe verticalement le sambo na biso koyokana. Sikulunga na yokoyokana ezalite. Toye komela communion. Ba misusu balala ki malamu. Na tongo mwasi na mobali baswani. Mobali ba nomela communion te. Mwasi ba noki pe centre te. Bandimi. Tozali comme la communion par influence. Bamona ki na meli. Comme la communion na solité. Oyo totangi yangwe memiso totanga na mukanda ya 1 Corinthiens 11 27 à 32. Azali koloba. Oyo comme la communion te. Akose kwa te. Wana Jean 6 53 54. Akose kwa te. Mais soko meli communion okozali na bomo ya seko pe nakoseku saoda mokola suka. Donc c'est une recommandation, c'est une obligation nganayo to mela communion. Pour soko meli yango te mokola suka osekwa te. Mais il y a une condition. O ba pesi na 1 Corinthiens 11 27 à 32. Batali si ba conséquence ya communion. Ah soki na mélité câble mère soka milité vraiment non bakotiaika uyoke komela na soni okufi ozumbeba ozumaladi balakisi batel sibiso ba conséquences mingi bakota ndako makolo mukongo eboye pona nini bamela yango na nko bamela yango na soni ami mon sapaba tuke vie ba responsabilité ba nazanango vie fonction nazanango soki na mérité bana koral ba tsangaika soki na mérité ba mbuta msudu ba monanga token kamba na communion ya oto za komela zali communion le 25 mai biso to mena na kamba mezana nganga nzambe nga be papa Blaise ngana komela te pona ni nazali kambo moza kutungisa makasi ngabili kambute mezana ba msuba bi pourquoi mérité non conscience. Nzambe ototambola kana ezali de conscience. Conscience c'est-à-dire likambo nyonso lingi kosala. Soki lobi te likambo ozosala ezali mabe. Soki yo olingi kosepela. Nzambe nde ye wana conscience. Mais yo conscience eza kotinda ke kosala yango te ezali likambo mabe. Yo sali yango.
conscience eza kotinda yo ke komela communion te pamba te osalaki likambo songolo pakala. Papa ye tozonga ndako molimo nzambe eza kolobela yo. Mama ye lokolo sambeli tozonga ndako. Soko meli communion tala ndenge ba pasteur bate conséquence yo bité. Ba camarade na nzambe na courage so ba mwenga na meli communion te na koyoka soni. Tala ndenge toza kobebisa miyo na biso bateta ba mama. Tokomi wapi? Lelo oyo tangu communion ko biba. Biso nyonso tokofuka matoza koyemba. Banjelo baza kokita. Na 1990 awa. Un catholique a yaki pa mela communion na biso papa da ngenda zalaki awa. Alobina ke kotala communion bakimbangiste so zakandenge nini. Tangu amoni ndenge bambuta baza kobima na shenuda mondi mwana gangi. Nini? Na moni nkolo Yesu ne kulusu. Likolo ya banganga nzambe babaka ine kulusu makile za kotanga na banganga nzambe. Esika lobaki non ezali lingomba mususu. Mais transformation tangu délégué ya tata molimo santo tozali na président délégué du collège national ya RDC tanga kosala prière ya épiclèse gâteau ekobonga manzoto nkolo Yesu et miel ekobonga na makila selon le protestantisme. La pensée de Martin Luther, babengango consubstantiation. C'est-à-dire transformation ana. Bango ba protestant babengango consubstantiation. Et pour na bango, c'est-à-dire ndenge tokolia lipa nzoto nkolo etikali kaka bongo ko changer te. Ndenge tokomela miel comme vin etikali kaka bongo ko changer te. Mais nkolo sakoya ako accompagner yango. C'est la conception ya théologie ya Martin Luther. Et biso tous la même conception na catholicisme et l'orthodoxie. C'est-à-dire entre l'église catholique. L'église catholique c'est l'église universelle. Quand on dit catholique c'est universel. Église kimbangiste, église universelle. C'est-à-dire, église kimbangiste, église catholique. Catholique veut dire universel. Biso nde, oyo mokili za kozela. Tokende ko panza, sango ya tata molimo santo. Oyo mokili za kozela. Église, espoir du monde, église universelle. Et selon le catholicisme, na orthodoxe, pambati bakabonaki, Église catholique orthodoxe bon basé à Jérusalem comme siège et Église catholique romaine siège na Occident na Rome. Et pourquoi batako na Rome pambate balobi nkolo salobi Pierre yonde libanga kati na yo na kotonga lingomba na ngai bazwi Pierre bakeko boma ye na Rome pour que lingomba ya nkolo Yesu siège comme na Rome. C'est comme un temple, il y a Saint Basilique, Saint Pierre de Rome. Et bokamwali yaki pour na nini ba doctrine. Et pour na bango ndenge tokomela communion tokolia nzoto nkolo na makila, c'est-à-dire eko changer automatiquement tangu mbuta kosala prière épiclèse lipa tope gâteau et bongwami nzoto nkolo pe miel et bongwami automatiquement makila. Babengango transubstantiation. Yangwana tosala keba batata ba mama. Et même tant que komelisa communion okomona bandimi bazali ko wela. Okomona ba matea o nyonso bakobwaka yango mondimi aza ko tomboka. Tango afuka maza kotala na plateau communion ni leki munene place wana. Mais oyebite kezali nzoto nkolo Yesu na makila. Soki nzamba lobi bon na matérialiser yango pour wana ezali un signe visible par une action de grâce invisible. Donc toza komona lipa, toza komona gâteau, toza komona miel, mais ozali kolia nzoto nkolo, ozali komela makila na ye. Soki nzamba lobi afongola biso miso ba pesi gâteau bo mebage no musunye evandi na loboko. Ba pesi o miel mobage eko makila boni ba komela communion awa. Yangwana batata ba mama to sala keba. Et voir même
na ba paroisse tant omesa communion oyo etikalaka esengaka cérémonie et place boza kokunda yango bato bazala te soko otiki yango 2-3 jours ekopole lombisi sur le bembe. Est-ce que gâteau na miel kokomisa sur le bembe? C'est un mystère, c'est-à-dire eloko oyo ezali au-delà ya connaissance humaine. Yango batena ba mama tozala bomoko soko tubelaki na solo te, c'est le moment, c'est réconcilier tubela avant même la communion. Nzambe asenga biso tozala bomoko na bomoko nde universalité, l'église universelle. Oh papa zako zela pona biso azako tala nanu to comme na dimension spirituelle wana te to saka na ba matériel ko welana kuna boni kimbelekela kuna ba pesi kombe, tout ça c'était vraiment nous sommes tous plongés dans le matériel et non spirituel. Tout ici na komba tata mona peta dans mon centre. Amen. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.